plateau kala tote tatangunza na katikati pamba te buhebi mukonzi nyonso bapesaki lokumu soki bomoni plateau esalami eza plateau ya tatangunza ya denzu te, c'est pour cela nde tatangunza aza na ye nde ayambi biso lelo. Mais comme bomesano oyo bolingaka kolanda mingi ya denzu luzitu elongo na tatangunza na tatakayinda nde bomoni plateau oyo eye bongo, parce que na mikolo ke ya bomona ya denzu soki aza te mo empêchement bomona nde tatakayinda elongo na tatangunza. Mais biso tokozwaka à part na équipe technique ndenge ezali parce que mosala mpe soki ezokola mwa changement yaka na ndenge ya mabe te. Banumero eza wana bobenga biso comme d'habitude, bobosana te bosabone mpe na Tatangunza TV, eza na basenema ya bayindo bokozwa yango de temps en temps ndenge bozoka. Tatangunza mbote na yo ya mbote mbota Denzu Luzitu kala mingi mpenza tofanda boye fokesikaka matondo na tata. Vraiment tatakayinda toyebi pete soki yo poko pia biso mbote topesi yo nzela na yo ingeta vraiment mbote mingi na balandi na biso ya Congo Promo pe ya Tatangunza ezali kaka biso ndenge bokomesana toye lisusu mpona kokolisa kaka manaka na biso etumba ya loposo moyindo nde bongo topesi bino matondo. Voilà qui na banza bomoni tomi se présenter biso nyonso bobosana te chaîne abino préféré chaîne mère au ezaka bongo aux États-Unis ezaka Congo Promo. Voilà na pesi mboti na salutation ya Raf Ngindu malgré ba confinement mais Congo Promo toujours continuer ko pesa bino ba rediffusion. Tatangunza tomoni internet yindi biso toza libanda premièrement toza na mboka bapaya na mboka mindele mais yo lingi mindele te tata. Voilà, question wana ekizongela yo to bandi ndenge to banda comme d'habitude na yebike Daniel Kemi bazozela biso. Tatangunza tomoni bandeko ya BDK babimaki balobi pe o esengelaki baloba. Bokeseni nini eza entre Vuvam na BDK? Ya matondo ya mboya bopesi biano na mituna na bino kana tozongosa matondo tataki ya likolo na se wapi oya kanisa ka biso lisusu kotiela biso molimo ya moto pe yango ya bokasi fumu kimbango tukomisatu na boloko pona pasi ya bayindo zongi lokumu na bakoko babiso babatelaka papa na biso mama na biso po biso to bota malilo pe mabela filika ezala kaka ya biso kino lelo bango batangisaki makila baboya king oisenaki bongo koboya atako batekaki biso kasi e bakokaki te kosilisa biso pamba te bakoko babiso banzambe na biso tino ngonga oyo baza kokoba kobatela biso atako pasi na mokili kasi topesi lokumu na fumu kimbangu mobatela bayindo sika banso tozwami na mutuna na bino ya monani bolobiki tolenga mindele tete batu mingi bakantelaka biso Tatangunza bongo tokozala kutu molingi ya yambo ya loposo pembe kasi ni toboya kande système occidental système na ye lolenge na ye ya diviser pour mieux régner yango wana esalaka biso pasi yango wana ye nde ayaka kodomine biso donc ya na loi ya domination et biso uta Égypte antique tozalaki na loi ya complémentarité yango totanisaki bagrec topesi connaissance mon na bango loposo pembe et en retour bango baye mpona kodomine biso donc kote wana borectifie tolingaka mpena loposo pembe kasi lolenge na ye ya kosalela makambo système na ye yango nde eza konyokola biso mokolo na mokolo kasi tokende tout droit na motuna na bino différence ya Vuvamu na BDK Bundu ya Congo. Bon, soki tolobela mingi Vuvamu ingeta lokola lisanga kasi ezali ekomi lokola plateforme tosangani kati na religion africaine banso tolobela bongo lobiko ya bayindo et toza kopone la foi kimbaniste tosangani kati na bomoko wapi au direction ezepa ya misonyo nzela fumu kusu kia mbotela panda nango la kimia etateza lesika bongo bazwami différence ezali Bundu ya Congo par rapport ya kombone déjà lisanga ya bakongo Congo wapi Congo oyo yeta colonial pamba te esuki kaka epai oyo bango basukeleli et par contre Vuvamu tope bongo religion africaine ye azali bongo pona lobiko ya loposo moyindo mobimba moni donc ye aza kozwa loposo lolenge fumu kimbangu ayaki na message wana fumu kimbangu lolenge ye apeselaki sango pole ya bakandi batuni ozali na lobi mvuluzi ya bandombe mobikisi ya bayindo or
leo oza komona BDK message za centralisé kaka na ba Congo to Congo central to soko ina Kisasa ndenge bango baloba Kisasa mabele ya ba Congo donc basuki kaka bongo na royaume Congo kuta royaume Congo pété mais ya Congo actuel donc Congo belge donc Congo o esalami na loposo pembe yanga na BDK za focaliser bongo et yango komona pe bazo bundela kaka mingi ba Congo et kobengana bandeko mususu. Par contre neto tikoloba religion africaine to bongo vuva mutoloba na mobimba religion africaine azo bundela lobiko ya loposo moyindo donc ba yindo nyonso en général esika bongo bateka biso to kenda bongo kotonga ba mikili mususu lokola ba haïtien soki bazala par rapport à fruit ya colonisateur colon muta créé bongo ba haïtien bazala et ba jamaïcain bongo bazala et ba noir américain bongo bazala et ceux qui ba yakite mbe ezate mbe pe bongo ezali samate donc eza bongo fruit moko par défaut yanga toujours récupérer et il faut ba wana nyonso bazana ngingisa la message au vuva muto religion africaine aza bongo ko luka bango na message au fumuki mbango atikela kibiso donc différence ezali moko zo bondela groupe ski la bateau et vuva muto religion africaine bondela boyike ebele ya batasse que la race noire éparpillée dans le monde est-ce que ceux qui kaka bondela ka ba Congo donc ba limiter kana ba Congo et bon ba indo ba bimaka et les bazwaka ba umbu bazwaka kaka ya royaume Congo kaka te bazwaka ba indo nyonso et même ba Congo wana ba kenda pena kibongi siko loka baza et to benga ba le ba noir américain il est ba rejoindre na botia ba noir donc toujours qui paye ba valeur bana nyonso fumuki mbango ba indo nyonso en général pas yo ba bimaki o ba mwana nde message ya fumuki mbango eza bon ko luka bana. Voilà, parce que ce total na ministère na aussi mo ba masana en Afrique azala yemoko malgré tout na pe ba question wana bon oyo ke ba komela été parce que ba bazo so bino nyonso na tendance moko bazo tala vuvam bazo tala budia Congo ba hebika ke bato nyonso tout batali kimbangista ba bato nyonso tout bazo osambela nani kimbango mais ce qu'on a otala na ba tendance wana ndeti boitoke susu komona dossier ya mwana temi to yena politique te mais toujours le bela kaka royaume Congo donc donc Congo d'atoti mais so totali susu mwana temi le susu na statique na ye abimisa le susu kimbango donc so totali na rawana ye le susu bokeseni na ye na fumukusa soki boko pesa bino na biyano avant to kende le susu au profond ya masolo na biso ya monanu to sepelaka te bobengi Simon Kimbangu aussi to reprocher tout le bailo ko Simon za kombo ya colonisateur po ayaki kopesa par défaut pamba te abotamaki déjà kolonsi afandisaki mais to benga ke meni fumu Kimbangu parce que azo mérité et kombo wana pe ibonga wana pamba te 30 na boloko po na passe ya bayindo eza facile pe prison ndenge nini c'est que ba beta c'était en vie c'était na tout afana na 30 na boloko po na passe ya bayindo donc azo mérité ba lokumu na ifumu Kimbangu za malamu mais comment na message ya ni mwana temi taba ina longi ya Congo donc ye aye kaka emotangisi ya Congo par rapport à message na bango et ingeta azo pone pe la fois Kimbangiste parce que azako komibenga dernièrement benga li passa fumu Kimbangu alors ce qui azabongo amibenga lisusu ki azali professeur assistant ya fumu Kimbangu azali Vemba Nkosi azali général donc ba kombo mingi amibengaki na message oyo ingeta ba bolanda biso ba ebina no musino makambo te ba ko sengisa biso nyonso ingeta toza pena pe ya kosamana ya bofumu Kimbangu kasi passe kozala et par rapport ya contradiction ya message na ye moni et votre oui soit oui votre non soit non et azaki la première personne au pesa Kabila 3 ans l'air a keko bomusana ba Congo ba bamba mabanga mais bato bakufi oyo lisusu po baprometaki ye récompense financière et l'air epesa mite fedi ayinisu Kabila fois 44 donc moto oyo akoya na nzela fumu Kimbangu akozala identique ya fumu Kimbangu so ozwi mukanda oyo topresentaka mingi ya Kiré Jean-Marie Vani parce que bafumu Kimbangu balandela ye dès 1921 jusqu'à fin ya jour na ye ya 1951 pas atikaki biso na musuni balobi azaki malamu jeune ebu azaki doux azaki calme sikotala ni mwana ntemi ba fruit oyo yazo a présentaka veut dire
so c'est une interview so ça na risque à même ko gifler yo to ça na ba nervosité moko o eza ko refléter pena bo fumu kimbangu te moni et puis message ya koloba ete batu na batu bazonga na ba province na ba moni le toza ko kolisa o ezali bongo tribalisme kati na biso e boza mabe parce que et toza ko isoler ko boya ba misusu ko milinga biso na biso zoka Congo na vocation ya kosangisa Congo za mama moni scolaire yo ye ko boya ba Swahili e baluba te ba Swahili te bangala te mais parmi bana yo bota e babali pena ba bikolo mususu ko bakoko wana ba kende wa baza déjà mélangé donc baza déjà naître ba kende ni pas moni donc oreto to sangana kitoka bla fumungi mbango abotami na ba Congo mais mikona ki osukisa na katanga sika corps physique ne kei na kozonga na mabele omoni siko toloba nini pona wana donc c'est plein message na ye eza mingi je dis bango te ngai leader Congo ngai président donc asala a soto proclama mingi oye mo wazali par rapport yeloko nini oyo zali oko wela nguna mutute okoma bongo ebi ba la ka Jésus akoma roi ya juif roi ba juif awela nguna mutute et salama bongo te papa ignorance ya population na ye et ce que loko za bongo okowela nguna mutute ikokisa mabongo donc mutu oyo azabo moka fumukimba akwana message afumukimba ya osangisa bato fumukimba musangisi biso ya yango moni donc fumuku sur la message na ye ezokende droit na otoloba ya bosangisi bato tali comportement na ye eza calme du o eza kiboko ya fumukimba moni donc bazana ba verti mingi o eza kondingisa ete ingeta bazali oyo prophétie eza kolobela et motangisi akoya avant mon arrivée otoloba kwa tulendo donc soki oye na continuité ya message ya mutu wana fozela na bilembo o ezobalisa yo na mutu wana sikoyo ozopone la foi kimbangiste mais na ezaleli na yo ya mokona mokolo oza te oyo yo ozali oza koprétendre kozali nde pasi yana bazojuge bazomona fumuki mbangu na misala ya longi ya Congo nzoka so tali lelo maloba alobaki abongoli yango moni et yozali général Céleste Sabaote Vembandi opesi ba kombo nyonso mais lelo général physique akangi yo ndengini alors général Céleste na général ya musuni boye physiquement nani aza makasi koleka mais lelo ba maintenir ye comme un petit enfant moni et siko yesala soni pe ko kita lokuma fumuki mbangu moni donc yango te penza esengela kezala mais pas ces autres lakani parce que opinion publique baza pena na polité il faut to pesa bango pole ingeta aza itila za netumba oyo kasi lolenge ne ya kosala etumba lolenge ne ya transmission ya message na ile passé et par contre fumuki mbanga pia ki message na ba langue nationale et ni mwana ntemi apesa ka message na ba langue étrangère te ami na français défaut déjà à moi parce que baza ko capter yo tending et sengel parce que langue ça appelle un esprit bimeza ko mema pe nkota na bato moni ça appelle la vibration na yango parce que les yo te na français aux autres transmettre ni na bato donc toi na pas si mais sotali fumuku ça appelle un message na minoko ya biso ya kiboyindo moni donc pas ces autres la wana baza pena na bokeseni et comment na longi ya Congo aza mingi pona ba Congo aza mingi na Congo central aza mingi pedi ye kaka nga kaka nzoka na kibolioko oselo moti et mutu moko te na mwa ata oza na 1000 personnes 10 000 personnes na munene ya Afrique na munene na bayindo ko osa etumba oyo yo moko te yango ba masanga ezolobela bayindo to sangani na région africaine et poto koka ko parvenir kozwa kozongisa batu kati na nzela ya bokamba ya fumuki mbangu
moni et nakozala biso kati na religion africaine ndenge sa biso bokasi toyokana mais na yo moko okozala kaka na yo moko pe okokende musika te ne yango lelo oyo omona BDK na oye moko azali lelo aza wapi lelo asuki wapi et lelo akoloba nini donc ekolongobana te biso baye tozoponi la foi kimbangiste et totikala kaka na ba chacun pour soi et pour tous donc et vous avez déjà faiblesse pour na biso il faut tout samana pour bokasi union fait la force donc baza pena bokeseni makasi et moko azote ya kaka groupe skela bato to ebite vocation ezala pona ba Congo mais soki ekozalaka bongo pour se faire identifier malamu pamba te Congo osoki babi bakabolango eza déjà obstacle ou comme déjà au contraire message à Fumukimba pour Fumukimba ba Congo ba kotikalaka ko kabolango te moni abotami na ba Congo ki to sukisa pe akangi Congo au grand complet nango mutumako linga balkanisation ya Congo akokate po Fumukimba mulimu bimi koto nzote sukeli koto akangi ya Congo samisi Congo siko leo linga bakabola Congo est-ce que vous avez un message pene à Fumukimba est-ce que quelque part vous jouer bien il y a le poste pembete donc les aga passent parce que ozoluka kimiate na mabele ya Congo et yo moko pe okozwa kimiate par contre Fumukusu omona message na ye eza du calme et azoluka bomoko kati na kozala na biso bani ya Congo pe bayinda mokili. Voilà, yo tukolobaki tokomona mutu oyo akolinga aza lokola Fumukimbangu tokomone nezaleli na ye fo ezala identique na Fumukimbangu. Na mwana ntende na Fumukusa. Nani oyo amekaka kosala elongo na Fumukimbangu? C'est plan physique ni mwana ntende to Fumukusu e bango bazana ba âge ya kobotama na sema kasi par rapport à Fumukimbangu. Komona Fumukimbangu physique bo ezala kokoso. Mais message to kobotama ni lembo komoni obotami ni lembo wana bien vision ndenge bande ko musuba lobaka to facilité bango ya kozwa vision ndenge to mona na ba groupe mususu ka area zo ki vision de yanga sala ki groupe donc mwana ntende na Fumukusa na bandaki ministère wana liboso ala mutuna na ezala mwa kokoso makasi mais to c'est fiango boy et mutuma ota koya kosala musala o eza yete et ba ponama nango et par contre réussite na échec ezali nzela ya batu et okoki bongo kozwa to kokozwa te par rapport à négligence na yo et libaku na yo moni parce que na mklito tambola libaku ezobetamela d'une manière à d'une autre donc ba botami na makabo et ba ye Fumukusu so landi azoloba a lobaka mingi continuateur ya œuvre 1921 sola nini mwana ntemi ye longi ya Congo et ye kotu abengaka Fumukimbangu mbuta kimbangu omoni donc amitiaka lokola ni égalité lokola aza ko fait identifier te message ne au juste omoni donc lelo bango nyonso bana na vocation mais tokoyeba bango mingi na misala na bona kozala na bona message na bango et lelo oyo bango bazara mingi bakomi mingi ba livre ezali livre sacré makongo ezali mais impact ya makongo nanu kaka na Congo ya moko ezana mite bakenda komona ye et tozokoma livre sacré bongo sikoyo ba nigérien bapina bato batelema pe kuna pe balobelaka kiboyino bakokota te na livre sacré bayindo et bongo ba sénégalais bakokota te les ozwa kaka moi une particularité na yo yango za l'échec et nzoka c'est un livre sacré et komama mais komama na écriture nini te komama na écriture gréco-romaine te fait comme na écriture bayindo o Fumukimba akoya ko inspirer biso écriture na biso ya on dit comme livre sacré bayindo ya lobi komoni donc et Fumukimbangu akotinda mutu akotina mutangi c'est la prophétie bakoya kotangisa bakotangisa nini bo Fumukimbangu bakotangisa eloko mususu faut tangisa bo Fumukimbangu oyo ekozongisa biso na tradition na culture na biso na kiboyindo na biso et il faut to milinga et poto linga mabele et poto saila nkita na biso poto kende liboso
lelo oyo pasi ya baino ezaka nini moindo akoti te na kotransforme matière première en produit fini nzoka bato batia matière première wana baza ba génie créateur et l'air yo odissocié au kabwani na bango sikoyo moyen bango baba pesa yo connaissance bango batiaki na ba matière première nizati exactement et ne yo komi kaka motali mokani maboko et ba muso ba bango ba okena okomi observateur matondo poko kate ko salela ngo sikoyo fo mutu mo ya atangisa bino connexion bozongisa boyokani et bo ndeni ya kobela milimo wana po ba ko inspirer bino et bokoma capable ya ko exploiter ma minerai na bino ti na produit fini ne ba wana ni tobenga ba bakoko na biso moni ne ba ba vivaki et ba yaki ba zongi ba keni kila moli ba comme na double intelligence double vue ba génie créateur il faut ba yaka pa na biso skolo ba religion étrangère yé et pekisi biso et ko benga ba to benga lokola ba kufa donc en réalité mutu akufa raté l'homme c'est l'esprit est éternel parce que c'est une éternité moni parce que maïnyo so wana il faut batangisa biso sous swango moni est-ce que l'air yo oye na message o eza penza équilibré teza clarté alors eza la passe pas maté et baïno baza éparpillé na mukili ba habité ba se positionner na christianisme na bouddhisme to wapi et nzoka na réalité il fallait plutôt d'abord ba kimbangiste to za ba kimbangiste authentique o ezaka na message ya fumu kimbangu teke fumu kimbangu bien sûr ya to robela maître Jésus te et to robelela basaba otite et to robela bonzamba ba payate ya ngoza lokola poison na bile ya bayi. Voilà, que tout le monde na tata Kainda sokoza na ba question parce que tata Ngonda nde aza éligible à répondre biso nde yango aza na katikati ingeta matondo mingi tata Denzo na landi vraiment ma kambu tata Ngonda uti koloba pe pesi biso boyebi mingi de bongo motuna penza oyo elingai tata Ngonda olobeli biso pona makambo ya mwana temi mingi mais na kotala na kati na message ya fumu kimbangu ezaka ne mwana temi te toza na bandeko na biso oyo ya religion kimbangiste toza na bandeko na biso ne mwana temi pe bongo na bongo totanga penza bakombo mingi tawa kasi pona nini te bokoki kosala kaka lisanga moko bazolobela kaka fumu kimbangu plateforme moko boye toza lisusu te banemwanda ntemi baye na moo ya bango message ya fumu kimbangu toza na bato oyo bakimbangiste ya papa dia ngenda aza pe na message oyo ya fumu kimbangu vuvamu aza pe na message ya fumu mpona nini bokoki kozala te eloko moko ntango bato bazoya baza koidentifie bino mbala moko olie ya kokende baye pa mwanda ntemi bazomona kaka clair te baye pa fumukusu ndeti kaka bien te bake pa ba ya ngenda ndeti kaka bien te vraiment loko nini penza ezozanga po boko kosala loko matono mingi mbutaka na mutombo gwa nyembo lomande na mutuna na bino saki na mutu moko lingaki atongiselamba aza profane azui donc aza ayebi te mambo atongelamba azui tisi na ye amemiango epa ya tailleur et aboko kenda bitenga lambo photo nga ona mona ngokaka alors tailleur akomokatelamba ayako musili kakate mpona na tailleur mokatela na misu na présence akata ilamba so michel akata ngo eye asiliki atomboki ko atomboki azuso alongoli azui ilambani wana botola kakipa tailleur mususu même comportement wana moni pa tailleur mususu akata lisusu abia que lamba ofantuna bamba kana nda sikoyo mninga mususu azui ilambaka basomba ba batu imbale mbawake amma ilambo yo olati kitoko benga na kilo bate ba katani lamba biete yo pesa kaka yo zela kaka na suka e mkoye pa azui apesa lamba na atiki azongi na ndako te ba pesi elamba déjà isi batongi elobini tera azokata okata pona yo moloko azobebisa zokata oyo eza inutile alongoli yango nzoka azopesa yango forme
pour na nzoto oye nzoto oye kolatela malobi ezwa forme wana pour servir. Donc makamuso esalama lokola kokabwana lokola kolongwa o 24 o 12 o 21 o biso boye eza kopesa forme na message ya fumuki mbangu mpo elata baindolo lobi. Et net okendaka boye et toi déjà kati ya bosana les plateformes ya religion africaine on a mutu ngesenga ndazo kamba biso toza na lisanga oya biso et ndekope lobi et lelo ezana nu mwaba lolendo to orgueil lakisa no bato ingeta lobi to lobi te itokosanga na bofumuki mbangu tokosanga na kaka et pas si la kaka ete na partie physique église kimbangiste oyo ye avec na vocation penza ya kozala mosangisi ya biso kasi pasi kaki zozala pamba te message waza ko véhiculer sa continuité ya catholicisme moni lobele kaki je pense ba efasango romona ba koma ba banda ko koma église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Alors basali Simon Kimbangu mwana mukie par rapport à Jésus. Est-ce que vous appelez en vain Simon Kimbangu ba pesi Afrique et mabele o etuna na bomengo. Et Israël mabele o ezana mai abengaka Jésus lion de Juda mais bana na lion te lion na bana ngote. Parce que Simon Kimbangu la mukie par rapport à Jésus. Et ça passe parce que toi un message non équilibré et il faut maturité spirituelle et matin il est pour comprendre et pour s'amana pour la forme là-bas ingeta pesa kango manangonga ingeta bolobi bongo beaucoup sangana pona religion africaine et kokokende liboso kasi naza komona na kolandela penza makanisi na bino bozomona na kaka muke ingeta parce que bozomona na muke na ndeni parce que ba président o ya biso ya Afrique mingi soki ekomi na masolo o etali bana ya Afrika mingi to mona ka église catholique eteli église catholique azolofa église catholique azoza na ba décision na kati ya bamboka oyo wana ya Afrika abongo bino soki ya solo fumuki mbangu ndenge bozolo ba yazali munene pona nini yende akoloba te na place ya catholique vraiment tatangunza okoki ko expliquer biso nini pona ba président na ba gouvernement na biso mingi batalela kaka église catholique ingeta olobi pona église ya kimbangiste oyo ya papa Diangenda ingeta azena mission mais soki otali ba intervenir kaka te tokotala pe bovuva mo pe tomona kaka binoti ne mwanda tsembi kute meki ko piolola na ndenge na yepe yona beko na yebite bino vraiment makasi ne bozali nango pona Afrika otomona kaka église catholique matondo ezali tumba twako bondela baindo mutu oyo azui enseignement tout un peuple et mutu oyo akoliseli yo mwana akopesa yo fitira mwana wana lelo comment c'est possible tout un peuple programme scolaire na yeza konsi na batu moko boye est-ce que baza capable ya koyeba fitira na bino bako prédit fitira na bino bayebi fruit obobimisa lobi taba il faut osala baka tabula rasa na bayino yango komona ete religion africaine ana école à la forme africaine non ya ba programme ya UNESCO ya SADC te toza sokona te et tant on a un programme scolaire belge occidental bolala bolamuka OK na 7e siècle OK ceux qui wap sur mona nani et yeba ke futur na bino eza déjà prédit na impérialiste et bokosa le lot yango okomona ete eto ba religion africaine ana école bimba déjà ningo mafuta oyo ebandaki na ya lokola malaw abandaki te loana programme bibliothèque mokila molimu ye epesi biso jato banda etelo classe ya baindo et na écriture ya baindo
et passe na biso ozala mpona nini ndenge nini pamba te badirigeant oyo ya lobby babi na bekole ya bakatolike wana ende le bazwi babibonga wana ebaa na mental mémoire wana bagrave wana e bazopesa biso bakolo mabele bankuma mabele bangunza accepte pembeni na bango bakoyoka mingi banani bakatolike parce qu'il a fallu tobisa mpe bavaler na biso to bango wana kaka tobaki émission moto on a besoin pene baprésident kaka te baprésident révolutionnaire faut ba révolutionner nani la foi étrangère lokola Mao Tse-tung a salaki révolution culturelle lelo et permettre Chine à égaler les États-Unis et puis à ça qu'on s'est passé déjà sur tous les plans. Est-ce que ça peut inspirer la présence à Bissoté? Ingeta motuna oyo etungisi susu moke mpona lobiko ya loposo moindo tomonaki bongo ndenge bolobaki bajamaïcain bahaïtien banani bango nyonso ngeta bautaki na Afrique et puis nakotala mpenza nakozala na bango na makila okomona kaka ki africain ezali mpo eza na religion moko boye mpe elobelaka mingi mpona boyindo kaka mais toza na peuple mosusu mpe na kati ya Asie mingi na baindien baza mpe bayindo lokola biso bamisusu baza na basuki neti ya kolemba boye nayebi te bato wana bauta wapi mpe bazalaka banani religion na bango mpo baza mpenza makasi na kati ya bouddhisme makasi mpenza nayebi te bango mpe baza kaka na kati ya religion africaine oyo bozolobela ubie bango base batikali kuna na bouddhisme maloba mboka bino matondo moni soki toboyaka mariage racial ba raison yango wana e omona bina loposo moyindo e mingi bape na ba Émirats Arabes Unis tomona mona pe bango bakenda pe kuna mingi omona ape na moyindo mais suki ne yaki mundele suki ya kolemba ingeta ba mariage racial wana nde ezosala bongo yana bonzambe ba permetaka te e ba koko balingaka yango te e kobota loposo lisusu akobelela koko nini akobelela bonzambe nini akolanda culture nini et ceux qui a eu chance ya koma ni bonga face ezali asala trahison yango kozala biso échec na Égypte antique métissage mais wana biano nango ekoya na mikosa bikoya mais koko no mutatambola ki mokili ya mbolo poso pe atambola mokili mobimba donc moyo atambola ki mokili pratique c'est masse partout matondo voilà tata Ngunza tomoni intervention ya tata Kayinda na yiki bandeko bazosepela na nyonso tata Ngunza azopesa biso bokoma ndenge bokomaka wana soki mpe bozana ba question mosusu bokomi na se wana ou bien bobetika tata Ngunza TV bien bobengi biso na bamero bomonya tata Ngunza lelo nakomona bakonzi na biso na ndenge yo lobi ke vraiment ke batika nano système na bango wana ya kozwa ya kuadore bamindele est-ce que nini oesanga ke lelo bapresident na biso africain bazala na autorité devant bamindele etaki bino uzobundela makila ya bayindo mbote moto keso tuni na lobi no boya autorité nini dirigeant africain bozala nango devant autorité européenne papa yo ozana na tia lokola voiture oza chauffeur oza pe muneni oza na voiture ozoya et mutu moko aza mokie moins âgé azali na kokonda ana grand car et bozoya na mutuka bozoya na prince moko bozoya olibo bokomi na quelques centimètres botutana nani akosede tata Ngunza tata Ngunza ba téléspectateur bakopesa biso réponse wana parce que pour dire que ba nation wana déjà et bazana bebundeli ya makasi population wana déjà sala effort et bazui Macron asali ka jour mona pouvoir mazo pesa yo sala ba 20 ans na pouvoir mitindo parce que alati mutuka wana ya munene ya kotika na volant et yo même yo quel que soit président de l'Afrique que soit superficie na yo oza et l'autre côté même ça so salaté donc yo côté plus grave na yebina mité vraiment tata Ngunza alingi mundele te bomoni ngala za netre alingi mundele te mais alobi
tatangunza kutu lelo confort wana tokota te ezaka vekima me tozala kati tatangunza tomoni ke on répondre biso na masese bandeko mosusu mpe bakomprendre yango te bamosusu mpe bakomprendre yango me tozolobelaka d'une manière générale lelo na loposo moyindo biso na biso moko mpe nano tolingai na biso te lelo BDK bazokolobela mfumo kimbangu kimbangiste bazokolobela mfumo kimbangu toye mpe awa na vuvangu bazokolobela mfumo kimbangu donc bomemi biso na 3 statuts mais obeleka moto moko mais lelo eza na eloko moko tata mutombo autaki kolobaki lelo soki problème eza na l'état tomona église catholique eke déclarer eke sala ba marche mais pourquoi lelo bino botika na bino bolobelaka kaka mais bosalaka réaction te quand même peut-être pe loko wana yango pe pesa bino chèque matondo sidia to pesa kibia nango yango to toloba etangi toza na point na esa biso faiblesse talankango oyo église kimbangiste aza nango et ce qui message o azu véhiculer et azu kambongo wana atire fumu kimbango rien que fumu kimbango et tala bokasi o to kosala so to sangani alors et ça a biso so implique makasi mais lokola mutana kwena ye ndé ça a biso faiblesse mais na religion africaine dia to bunda pamba te déjà to kendaki momba ba revendication et bané concerne de part et d'autres mais ils ont pas insuffisant mais quand même elembo ils ont salama et les ba olinga ba confier ba dialogue marambe belé et bazo mona kaka et ba yoana ba église catholique pe pona nini pamba te tozui système occidental 5 ans renouvelable une fois si comme talingi alika so mona ba adepte population à grande majorité bana foi chrétienne si ko yaza beza ba voix wana papa a okende wapi a okende papa voix oyo ya kuza facilité zali donc bien que les hommes na ko na société mais ngalingi fona na umela kibokonzi il faut na zala faut ba voter nga il faut na ke ka verba et yango moni était ceux qui tozongi to évangéliser to bata bon to évangéliser bine ba pandisango et bo pesa biso opportunité à côté ya bayindo et ba vutuka moko to comme majorité sans te forcer ba dirigeant na ba ko sikoyo ko faire à genoux devant biso ba comprendre que ne force la population et fani mi na fa kimbangisa il faut to kende faire ba et tant que toi na ba accès wana te toi matériel wana te et ya ko leka pena na si plan médiatique yango ça biso pasi mon est-ce que yebi ke ba chaîne mingi za ba chaîne chrétienne le poso pembe na pesa ba possibilité ba force ba chaîne même kawako ba Nigeria ba théâtre wana parce que ba na foi chrétienne mingi ba soutenir ba parce que ba comprendre le pouvoir ya média mais tatangunza to kati yo olobelo moka bien mais so to kesi ko na biso bayindo bo biso mo lelo pe totala paramètre lelo bango tozu ba mupe ba sala ndengeni to mona ba changer pe ba leader na bango mais siko bazala na statut na bango moko o wana lelo to mona ka bazana ba cardinal bazana ba monseigneur mais siko yo na bino statut wana ezate leadership pour net leadership ya ndeti ya bino mutu moko donc c'est que ya bino photos de la fumo kimbango azonga parce que bango bazana ngo bakenda ka Rome bazana leadership wana pour lelo bango na monseigneur na Congo fa donc fa za consacrer na Rome mais siko bino leadership ya ezate au moins so to vita tendance wana tatangunza do ezoko isa toujours biso bayindo talozi tu question na yo ezana iska mususi ya batamela te naza direct bakenda Vatican na neutralité moni fumu kimbango abandeli misala na ye na ba Congo na Nkamba moni abandeli wana mutadi angenda azaki na 4 ans azamwa na 1917 na 4 la logique des choses ayeba kina nute na kimosuni boye mission vocation et ça le papa ni physique oya fumu kimbango ayaki na molimo yambo kimbango fula mona lele aye ko asali bikamwa ti aye ko botama eza na sauver mon côté aya yambo komboli sa bikamwa soki fumu kimbango ti et puis na ba sauver tout baya ya na sauver mon côté o azanga ko bota c'est que faut à sauver tout. Il faut nous sauver race, il faut nous à la reproduction raciale atika. Jésus a botana. Maman bota, Bouddha bota, faut batika. Moni. Et donc na ba onyo so wana ya na bana ya mon côté oyo balanda nzela ya papa na bango soki ya biso ke bayindo.
tozalaka fier na église kingaliste tant que tel na kokoba nanu kobatela kaka kombo ya Fumukimbangu. Et bien que message tozalaka pena d'accord parce que message wana eza yango te oyo esengelaki ezalila mais na kozala na bango tozalaka fier ke e bana Fumukimbangu nanu balandi nzela ya Fumukimbangu. Et lelo kutu bana ya Mahomet bayebanaka nanu te e baekanta na bango idée bade ya Bouddha bana Jésus kutu bayebana kutu peli baboma tu trace. Tu as fier biso bana Fumukimbangu balandi nzela papa. Moni tuzoya na question na bino. Voilà. Et nde matondo nde okoya komona ete na mutu toali kona biloka mibale molimo na musu. Lo physiquement Fumukimbangu tomoni na kamba ndeta. Mais na molimo tozomona yesko na message na ye. Incarnation spirituelle na ye. Et il faut sikoyo et nzoto wana molimo mopaya mutu sikoyo afani na nzoto wana. Nde akotamza nzoto lenge longo baniti nto benga mutakomi mutaliboma. Et il faut siko molimo ezonga na nzoto. To yosenga biso e biso bangunza. La toana incarnation ya Fumukimbangu na molimo. Na partie physique ya Fumukimbangu o atikela biso nkamba toloba. Il faut siko bomoko wana esalam. Il faut leadership pour ça parce que biso baindo ki bo konti ba wela montemele matoba to sunga bandeko. Okay. So baindo to wela kate ki bo konti biso baindo to bota makana mo. To bota makana. Yo moni système présidentiel système satanique. Parce que ba wela ki bo konti azokota. Mais na ki na royaume ba wela ki bo konti te. Et akitani malamo ki pe boza na l'aise kimi kozala na. Yo moni na ba ki no yeto za 5 ans. Mais le vrai de une fois, ni ça biso ba désordre oyo. Nini yo kosala oyebi ke 5 ans na zolongwa. Fabrication na foiba au magasin. Eza veli o kima te parce que 5 ans kosala. Eza le même bâti o sa lukabo. Tatangu Mais comme na royaume na ye papa. Zolo kwa sko chef coutumier et bo pesier et bo ngato bakola gouverner papa. Arotia mbongo na poto te parce que ayebi mabele yanga na enfant en éternité. Sina kozonga dans le longo ati na kozonga mkilambo limiti na kufa. Donc il faut bien tout ça tabula rase. Il faut bien tout l'ongolé à l'opposo pembe. Tout restaurer ma valeur culturelle. Oh ya biso. Je te kobika. Yebi fumba aloba. Moina koma mundela okoma moindo. To comme ce qu'on a moma wana. Yelo oyo maladi ebeti mokili. Nani azwi kiswana ba plante naturelle moindo congolais. A s'inspirer na nzete. Et à évoluer à mon ébi qui c'est malaria et à m'équiper des maladies aux yeux pour que tu fasses un moyen d'abikina. Et ça ce qu'on appelle en vigueur. Pour les lobes, il y a des solutions. Mais si vous allez monter la zone, vous allez partager. Il y a tout le bâtiment, il y a tout le bâtiment. Et tant que bino, ba dirigeant, ba président, ba ministre, et à majorité, bo bimina l'école na bango, vous avez ba loge na bango, vous avez l'église na bango. Comment voulez-vous poser la baïndo? Il faut que nous ayons un baïndo. Pour que nous ayons un valeur kiboindo. Voilà, tatangonza na moni pena to komi ko chiter vers la fin parce que moi tiko taki ba question to bombaki siko tatangonza etake BDK ezali vuvangu ezali mwana ntende ezali siko bino na part ya vuvangu parce que bolobi vuvangu donc biso nyonso donc tozonga bisika to bungela siko ne loko oyo ekweli mwana ntende ekweli biso royaume Congo bolobi ni etake na part ya vuvangu te ekweli royaume Congo te oh te bobo musa ekweli yebi royaume Congo donc ekweli milefu yebi royaume Congo baleke bisko tu yebi na Gabon ezali na une part ya royaume Congo bon tolongoli yebi Congo Brazzaville royaume Congo bon tolongoli ya royaume Congo voilà bon tolongoli ya Zimbabwe royaume Congo mais sikoyo mais lelo so totali na bino tu o lelo bozo bundela biso wana ke na boyindo bozo stati ya Fumukimbangu boteli boso parce que bozo talande bozo tala poso moyino bon to bongisa question peut-être question wana to kendaki libanda sikoyo na nyonso ekoyeli etake mwana ntene azape moko ya biso ya Congo ya totila siko bino etake bandeko na ye bolobi nini te bino boza ya Congo ya totila biso tozala ya
tout le bani biso tozaka bayindo biso toza ya filika biso toza bayindo toza filika omilongoli tata nazalaka mondo bandaka ngana ya filika yo Daniel Ikebe amozijango matondo tolobaki eloko oyo leo ozokende kobwaka mai ya moto na bilanga ebai oyo batelemi ebako empêche yo kobwaka mai ya moto te na bilanga ekozala mpasi soki tata kopesa susu chance akoba susu mwa mikolo ezala mpo na ye abongisa message mais soki akokoba kaka boye bapesa suta mingi te po tokomi na ngonga oyo fumuki mbangu akolinga susu mutu atia frein to desordre na nzela ya lobiko ya loposo moyindo te po ngonga liekoki evouloir ou pas moyindo nileko oyo ifo abika evouloir ou pas na ngonga oyo ifo moyindo amona nzela ya lobiko ne pamba toza la première race oyo bahumilie na histoire ya humanité et toza bato oyo ti lelo moyindo akufaka na maladi oyo eza to balikola nzambe te mutu asali yango e bato pena mutu basali maladi ezoboma bayindo mokona mokolo efunuki mbango epaza ana pasi e soki yo susu ye na distraction e na kokoba susu kojouer carte ya mundele ya Occident funki mbango apio susu tante tozokende e kana likambo ezala na ngonga nango ngonga na ngonga ezaka na makambo nango ngonga oyo tokomi nango za ngonga susu ya masekite e fumuki mbango milima bakuko eza ya kotelema baza penza ya kotelema loposo pembe oyo azomona bakobeta ye na fimbu na ye e bakogifle loposo pembe na loboko na ye loposo pembe bakogifle ye na loboko na ye bakobeti na fimbu na ye loposo pembe bane bakobeta ye bane bakogifle ye yo ndo oyebi tata ngonza biso tozozela nde na briefing tokopesa commentaire na synthèse na biso toyebisa bayindo na nyonso oyo tata ngonza apesi biso à travers ya Denzu à travers tata Kayinda na en direct ya Congo Promo banani bakobete fimbu wana tata matondo tolanda tokozwa biyano na mikolo za likolo voilà na kobongisela bino mikolo na otika tata ngonza te bokozwa actualité na osale besposer ya yemo to retourne ye moko kaka ba question ye moko na plateau bokozwa ye ya Denzu andimi ko sala ngo parce que apesa biso nano ba vérité wana bozala penza connecté pour rester branché toujours na Congo Promo na tata ngonza TV bokozwa yango sikoyo tata ngonza to moni ke to komi na suka réalité moko oyo bayindo lelo soki mpe bazocomprendre soki bazocomprendre te olobi ke mundele akobeta na fimbu na yango estce bayindo bayebi yango moyindo akoyeba ko ndenge nini ye ayebi ke fin du monde ezali ye ayebi ke nzambe na mwana moko ayebi ke peuple Israël eza devoir na biso sikoyo kofaire conscientiser moyindo ayeba ke ye nde aza peuple li pamba te et première race na basalaki ezali la race noire et mokili ebandi na lumière te mokili euti na obscurité na moleli sikoyo eza ressemblance ya lolenge wana ya atmosphère wana donc yo oza otata mokili na mosuni soki yo obiki te e tata mokili aozalaka na pasi il faut yo nde obika alors mpo yo obika batindaki yo sauver donc il faut message na ye nde ezonga kati na biso mpe ezongisa biso kibomoto moto moyindo nde bongo tobika mingi ezali ya koyebisa moto mwindo kasi aza nanu préparé te pamba te basentiment ya bamangomba ya biyamba eza nanu kati na bango mikolala kolamuka bayiki bekai ezokwea moto ezofungwama matoi mpe mitema ezobongisama mpo bayambaka sango oyo mokona mokolo baye bazososola bazali bazobakama na etumba bazali eza etumba eloko mo ezaka facile eza te voyage ya molai ebandaka na pa moko lelo tondimaki te sango fumuki mbango eteyama na bilenge boye toloba ngo boye biso ezalaka fumbango benga sa fumbango bazobengo ndoki bakoko nde bato basala bazobengo te kutu moni bato bayebaka te moni mayeba ngunza bampevalongo monaka na bangunza e bazoteya jésus pena jésus kuna kobanga kaka bato batie mpe bible mfumu yesu bayebaki réalité ke fumuki mbango nde seigneur sauveur na biso mpona kobimisa ngo sikoyo boye papa omona masa bato bedi mais okosanga na bacamarade mais lelo donné échanger na terrain on a peut-être on a pena
vutuka te wana pena moyindo te wana pena tatangunza ko te wana pena wana pena donc et to mimi mokili siko na phase mususu possibilité pezali moni liboso na kaka non veut dire coopération kaka na bi européen l'opé Chine bimi c'est pour boy coopération a ok pe a l'opéza moto moyinda ko la responsable ya pasi na yi tant qu'azo ka tatangunza tant qu'azo ka samu ya bikolo poso moyindo apesi choix auparavant il était rien à choix parce qu'il a yebita yokati mais si comme na oloki mutu mo le bela ko dika bayindo azali aux aspects responsables ya pasi no ko ya lu. Voilà, tatangunza la mwe pena tokomi vers la fin avant tatakainda akende na yebisi bino kaka ki ennemi ya lukuta eza nini ezalaka mikolo. Tozo zela mukolo ba robeta sokinga soki yo mutolandi biso fimbu to robeta mindele bozala pote parce que bangonza si balobi ba pesi biso exhortation de ya moto rozela ba pesa biso passage pamba te ba mindele bazana ba obi bazana ba diru bazana ba fize makasi mais tatangunza bi bakobeta manafimbu na bango. Voilà, tatakainda tatangunza tokomi na soka tokozongela yote wataki parce que côté kuna sikoyo ndenge nini devant épidémie oyo pandémie oyo et baza bakomi impuissant et combien de morts bazo tendre avec 100 000 morts États-Unis mais sikoyo bino kama yindo puissance oyo bana ba fortune bana ba laboratoire ba kisi nyonso ndenge ba ko kate ko empêcher maladie oyo virus mais Congo oyo to Afrique za autre possibilité te ba autre laboratoire malonga te mais bana autant de morts te par rapport à pays occidental est-ce que ça n'a pas mbakabo bon mono le loso totali na ba scientiste sur le plan physique nde biso tozo mona na miso mais sur le plan spirituel bino boza bangonza waneza par nabino yango raison pour laquelle il y a des jours à saluer intervention nabiso d'une manière générale tatakainda sobozali na oya suka to kene parce que tamu pila to komi koshite vers la fin ingeta matondo mingi mbuta denzu eza esengo mingi ko yesu na Congo promo po awande esika to bandela ki masolo nyoso ne bongo bomoni soki toza biso mibale na mbuta denzu mingi to tikela ye po yaza lokola molakisi na biso bokanisa ke tege o tataka inda fandika kaza otala te mais eza beaucoup plus pona tozwa lisusu pa ndenge tolobaka baza kopambola biso lokola tozozwa bateme na Congo promo po bongo biso pe lobi tokozala kokende liboso toza kosenga na bino bosabone massivement ndenge bokomi kosala yango na Tatangunza TV ndenge mbuta denzo auti koloba tozokende pe na kokoba tozosenga matondo mingi na mbuta denzo po na Congo promo tozopesaka biso espace ya koyaka kobima mbala na mbala nde bongo tosingi na bino matondo vraiment que na banza na bino to kompena na suka émission na biso Tatangunza bomoni oyo apesi biso lelo concernant na oto moni parce que batutu bakomi kaka omoni bango. Voilà, Tatangunza aye apesi biso réalité moko vérité moko na bayindo pe message oyo Tatangunza apesi biso apesi na mboka na biso bayindo te na mboka mindele nde to éviter na sima samedi ya semaine prochaine lisusu bokozwa Tatangunza en direct sur la Congo promo mais wana ezala disposé eza kaka koyeba kaka banseignement oyo kopartage yango mpenza na lolenge nini esengeli moyindo amiyeba valeur na ye amiyeba moyindo azali nani mission nini moyindo aya est-ce que mundele nde kaka mutu nzambe akreaki po azala missionnaire pas moyindo lelo biso toza awa réalité musu tozomona awa na Afrique tomoni yango te mais ndenge biso moko tolobaka analyse seke mboka oyo komate mapata ekoya lelo biso tokomi États-Unis mapata ekoyi te toyebi te mboka nini susu tokende po tomona mapata ekoyi raison pour laquelle qui très belle émission très bel moment où to partager ensemble na Tatangunza pour na koyebisa biso réalité oyo nini tomoni bandeko ya beleka tomoni côté ya monateni etelemi bon tozomona ndenge tozosala bavengeance na ye toyebi te mutu atindi ye aza te même fumukusa alobi te mpona mwana nzende mais atelemilaki mpe fumuki mbango ozolanda bedeka mpe tomoni bango balobi te mpona mwana nzende toyebi te mwana nzende soki bitumba na ye ezaka mpona ye moko fumuki mbango mpe akotika ye te akozala na ye malgré Tatangunza batiki ye sur le plan physique. Tatangunza soki ozali na mwa suka yebisa biso parce que to moins to sali bref ni biso tozo clôturer matondo mingi nyonso ebandaka ekola kokoma na suka ingeta suka ya émission ya lelo eza suka bomoi ya bato te ingeta
tozali na mingi ya koloba kasi ngongai kopesamela biso kaka ntango na ntango tobana koyaka epai na bino mpona kotalisa bosolo afumuki mbangu yo moyindo epai ozali yeba ete tata mokeli akeli bato na mabele na bango epe bato na bankota na bango e bato na bato bakelami na lolenge ya kozala na bango biso bayindo tokoma na pasi oyo tokomi nango lelo soki tosalaka baimmigration ya makasi eza kaka na raison moko po toboyi kozongela bonzambe ya bakoko oyo basambelaki nde lokola toboyi kosambela bonzambe ya bakoko basambelaki nzoka bakoko na bino bakoko na biso lokola basambelaki bonzambe oyo bakoko ya bango bakutaki bazalaki na boyoka na malonga na nzambe na nzela bakoko wana nde esalaki ete lipamboli ezala mabele ya filika lelo meme bambuma oyo tozolia me babilona oyo tozwa kopikola eza ya bilakeli mabe pamba te ezokola te ndenge oyo ekolaki yo tozalaki na bilakeli malamu donc tolakelami mabe mpo topesi mokongo na baye oyo balukelaki biso bolamu nde esali ete tokomi na pauvreté nde immigration esalama mingi ya koluka moyen de vivre esali biso lelo oyo tokoma biloko tokoma ridicule na mabela bapaya eyeba ete mpo lipamboli ezonga na bomoi na biso il faut tozongela bonzamba bakoko lolenge bakoko na biso amikambaki etolobela bakoko oyo yambo mundele aya nde koko wana ayebaki bolingo ya mutu na mutu ayebaki bolingo ya ye na bikela ayebaki bolingo meme ya ye na environnement na ye nde yango azalaki na mokili ya kimia mokili ya malamu biso oyo tozozongela nzambe bakoko toyeba ete nzambe aza invisible nzambe akomonanaka na biso na nzela baboti na biso oyo tobengaka banzamba se na nzela bakoko wana baza so banzambe makasi koleka ya koyeba bongo racine kinkulu na yo yango nde ezali bongo connexion mpe koyeba bongo nzambe nde fumuki mbangu ye ayaki kopesa biso message to badone ya sika oyo elingaki nzambe ete tozonga kaka na bokambami ya bonzambe na biso na culture na tradition na biso yango nde epai eza identité toza bongo kose retrouver bobiso na kimopaya eza bongo kibowumbu na kiboyini na kibobiso yango nde bosomi ki liberté na biso ezali wapi oyo suto kozonga bakonzi ya mabele na biso mpe tokoyeba bongo kosalela bankita bavaler na biso etokozala na bavaler ya papier te me bavaler ine na biso ekozwa esika toka mingi ya koloba ekozala tobengi bongo ekozalaka pasi kasi soki tokoki kolobela mbuta mutu denzu tokotikaka moyindo te na pasi mbuma na mbuma bayebaka yango na nzete na yango oyo ozali tokoyeba na ezaleli na yo eza bamisusu bazopesa pasi na kozala na bato sengi bo bazwa mbongo wana na kozala na bango bakumba bolamu ke bakumba mabe na bayindo mutu oyo aye kokabola bato message ya agressivité message ya division abomisa bato alongo bani te ya kopesa maboko po akoba lisusu pasi kati na bayindo toluka kimia ezala kati na biso bayindo toka mama papa bana bilenge pai bongo tozwami etoyeba ete nzambe so akotinda mutu akotinda oyo akokesana te fatinda kaka mutu lokola bino soki nzambe alingi abikisa bongo basoso nde bakufaka mingi nelanga akozwa te libata mpo apesa message ayebisa basoso mpo bakoyoka ete akozwa kaka soso egali ya basoso mpo apesa ye message ayebisa basoso lenge bakosala te boliaka lititi oyo nelanga mpo bobika contre malili lere koya bakozwa mutu mosusu te tata ngunzo koki koyeba ye to koyeba ye peti mafazi aka moyindo mpa na message conforme na bankota na bino na loposo na bino mpo boyoka ye fumuki mbangu lolenge ya loposo na biso ye mutela ya biso message ya nzambe donc koyeba fumuki mbangu za koyeba bongo nzambe kozanga koyeba fumuki mbangu yeba yango kitomata nano yebika nzambe te epe oza kopesa nzambe mokongo mokolo na mokolo moye mpoza lipamboli eza te kosomba ndako koya poto yango te lipamboli lipamboli ezali kozala na liberté de penser ekozala kimia na mokili oyo ya yo yebandela bakoko na yo pa mutolu na yo ekune pa racine ezali ekozwa bongo koexploite bacapacité oyo nzambe apesi biso ya kibomutu kobotama mpe na mabele yo obotami nango yango nde kozala malamu ya génération de génération lenge bamikili mosusu bakomi moto moindo croiser les bras azelaka na tonga basalela ye na buto batindela ye e na kiridan ye taza deuxième forêt na mokili nazalaka kiri de uta Dubai uta Chine po ye asomba
donc eza pasi eza bilakeli mabe même otongi flat ozaka moto pasi flat ozotonga na matériel to ezotana mo libanda eza honte mpona biso nzoka toza na mabanga eza wana etonga Belgique mais yo so makaro uti libanda na Chine est-ce que toza pena bato te tosikilate capacité nzamba pesi biso yango lipamboli ya mokolo na mokolo tokangongesa biso kaka pasi tokozongelaka bino ntango na ntango bosabone Tata Ngunza TV nde bongo bopesa biso nzela ya koyoka biso pamba te tokomi na ngonga lobi ko loposo moyindo fumuki mbango nde mokambi ya maso ya bayindo mopamboli biso nde fumuki mbango ya kipavita pe bakoko na biso mato. Voilà, na moni pena tokomi na suka beaucoup mandenge bokomaka wana pe bosabone lisusu o eza chaîne na bino préféré bolandi biso à travers Congo Promo, à travers l'internet dans le monde avec Yadinzu et l'intervention de Tata Kainda Mutombo qui tomona ni à la prochaine occasion qui est une équipe technique au union bomoni lelo bomoni ba plateau qui toko Tata Ngunza TV nde muto comme ko sala bamplaire o ni informateur ndo nde lobi plata qui toko boto pesa longonya na mbuta ubwanga sebikali na Texas loboko ilonaka pe loboko pikolaka pe longonya na Tata Mesa bango na sima hero d'alombo loba bango moko eza facilité bazo bakama letumba pona bolamu ya bayindo matondo vraiment Tata Ngunza zongi so na mindele mais tozongeleka ka pona makambo ya mindele avec Yadinzu bozala trop sur na bike bolanda biso mbote na bino nyonso à la prochaine édition ndi tozami lisusu bye bye.